FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Sonanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te bipepe mbonge na simba kaka konzima na yebi lisungi ya moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali Kopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabusango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakokate nazalokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te ngai nakotika yo te musika na yo ngai nakokate nazalokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga kabulanga na yesu ena kolingate motomoko aya kopekisanga na salela yesu esengo nanga eza na yesu makasi nanga eza na ye ilikia nanga eza na ye sekure nanga ye oh assurance nanga eza na oh maya bomboye nyonso na ngai eza na yo yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kinosuka esengo nanga eza na yo maka
makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai eza na yo oh assurance na ngai eza na yo oh mai ya bongo eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu il te couvrira de sublime et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur.
Nzambe. Nasali mokilio nini? Nasali mokilio nini Nzambe na ngai? Na kimi Kinshasa makambu. Na yape awa na poto makambu. Ah Nzambe. Nazongi suna mboko yo biloko ekei. Bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga Kinshasa eloko nini Nzambe? Papa na ngai. Likamli da. Bakosi. Mais likamli bozolela yo mona nzela. Osanga na mboko yo. Ah mais benga na sanga na mboko ya nga fina nga makambu na makambu. Nini lisusu dadi? Na yaki poto. Na kimi ba pase Kinshasa. Bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge, ba congélateur, ba télévision, oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai. Ba meminga na agence moko balobi oche lelo ekomi lelo. Yaya na tiki biloko na benga na Kinshasa ekomi to koma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato. Dadi. Na yape kozongela bango awa na kuti bazate. Soko yesika il faut se renseigner malamu po ba escroquer ote. Ah, au moins na France mobimba. Europe yo. Surtout na Île-de-France. Île-de-France. Agence ezakaka moko. Ah, Nzambe biloko ekei déjà. Solo kaka wona za ba agence te. Agence eza moko ezali FB International. FB International. Donc toto ba FB International cela veut dire Fiston Basende. FB International Fiston Basende. Soko tie biloko na FB International. Yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita. Pourquoi? Parce que okozwa biloko no ya kokoka. Biloko nyonso basoke loko boko te ya mutu. Soko te dadi mais koke yo FB International yango awa. Siko biloko esekei atola kisinga FB International yango. Na suka wapi? Ah Nzambe na ngai. Pourquoi makambo ezolanda? Biloko esekei tala erne komona FB International. Nzambe na ngai. Mutuka na cheki ekei ngai. Komi tungisa mate. Malasima bako escroquer soute. Omoni FB International. Yango sa ramassage yango moko. Kati tomona biloko biloko ekei deja na komona FB International na beta. Omoni FB International yango. Non. Dadi ba escroquer pour rien. FB International les agences Oyasi. Ba tindaka puis ba basaka nini bazwaka. FB International ezakaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi pe ma voyage ya Angola. OK. Lelo pe bato bazotia même espèce awa na France bato bazwi na Angola. Et bongo pona biso to pe ba nyonso baza pe na bongo aninga tinda. FB International aza agence oza na solution ya ba mabota pe ya mabi ya bato. Na FB International transfert ya mbongo pe salamaka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. C'est ça, c'est moko na Congo pour mutozo mbongo. Même na Angola, ceux qui ont pesi mbongo en France, de kona vie à partir Angola. Pesi ka numéro na ye, numéro mutakoza ba bengi azui mbongo sans problème. Mosala nzambe évangéliste kosi. Na nina tuna yo boyi. Ezala mutoza na mutuka. Ezala mutu yo asombi eloko nyonso oyo aza nango posa. Dadilité ya kanda na kata FB International. Ezala mituka totindaka. Ezala ba meuble biloko ndako totindaka. Ozomona aba ngunguli. Bakoni ya ndenge na ndenge etinamaka. Ba cuisine électrique totindaka. Ba ya bana ekendaka. Moni bato mususu batiaka ba biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka. Ba paquet ya mai ekendaka. Bato mususu na zokende Congo. Aboyi na kosala ba mai asali provision na ye. Soko atie déjà va totindaka pe kendaka mituka ba meuble ba congélateur ba bafle ba instrument nyonso mi ekendaka. Yango na moni biloko ndenge na ndenge awa ko FB International. Nandimi na sali erreur kobanda lelo vina ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa na kobanda kosalela agence FB International kuna totindaka pe tozwaka epai ya Fiston Basende telemela FB International façon na kopakola ye akolapa.